congodialogue.com. congodialogue.com. Lelo ton ozota la album et bimo ezo binisa. Est-ce que watazana kati? Mais il y a numéro 1 album ezo binisa. Musique nyo soit bando bete za intelligente o héritier na on des intelligents. Il y a bison d'intelligente. Il y a bison intelligente. Wata lekali kana ba TV trop. Wata loba trop pour l'album retirada. Lelo za convaincu na o ba public ezolo ba ki album héritier simbité. Il faut pas payer sa biso ba public té. C'est pas le public qui dit cela. Eza bato ya mitema mabende ba olo ba bongo. congodialogue.com. Merci, 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 merci Nabana Poto, merci Nabatutu Bozo Talabiso à travers le monde, merci Nabatonio so oyo balingaka émission oyo, merci na confiance et na fidélité au Bopé Sarazini Kumbi, votre humble serviteur Balobito Djali, merci Nabana Poto bazali kotala émission oyo, merci Nabatu Bozo Talabiso na Paris, merci Nabatu Bozo Talabiso na Australie, kota ba Betty Bwana, merci Nabatu Bozo Talabiso na Autriche. Kotaba Jorgi Samba, merci na bato bazota la biso aux États-Unis, Kotaba Patricia Mansoala, Moussiala, pardon. Je salue mon boss Francine Ngembe, la femme à haute qualité. Autre m'a dit phrase correcte. Migolo n'a changé comme 2017. La crème fraîche. Mon boss Francine Ngembe, la crème fraîche. Bon, mais ça n'en merci. Na Christian Tubango Azali derrière la caméra. Les autres, on a plaisir. Oyambelabino Dadi Moula. Oazali directeur en marketing héritier Watanabe. Oh lelo ba question c'est belé na yambaka ye. Tant alongwa maison mère, tant yé héritier. Tout ça la mission et tu au sala sur émission n'est retiré de bimi. To tourner ba question population zo tuna au public et lingara Watanabe zo tuna. Quand à moi na repesa invité na biso maloba bonjour Dadi Moula. Bonjour Kumbi. Yaba Zini, yaba Kumbi. Bonjour pe na bandeko to ba Holanda biso, bonsoir na bandeko to ba Holanda biso, bon après-midi na bandeko to ba Holanda biso. Po bango to ba Holanda biso même mon matin. Ba Holanda biso na 20h, msou 0h, msou 14h, ba msou 10h. Bonjour, bonsoir. Voilà. Dadi Moula, oyebinga na okenemba moko vite fait. Retira de bimi hein. Ebima. Ebimité mais Ebima. Ouais. Ebima. Analyse ni osel album na bino. Album kitoko, ba clip ya bien. Album oyo ezangi ba insanité. Album oyo convaincre mitema ya ba grand responsable. Album oyo bande kozanga na Congo. Ba clip à danger donc. Dadi Moula, tangu olongwaki maison mère oyepa wata lekali kana ba TV trop. Wataloba trop pour l'album retirada. Lelo za convaincu na oba public ezolo ba ki album héritier simbité. Il faut pas payer sa biso ba public té. C'est pas le public qui dit cela. Eza bato ya mitema mabende ba olo ba bongo. Et ba pesa quand même ba signe o ezola ki sa ki album est simbité. Album est simbité pour na boy, album est simbité pour na boy, album est simbité pour na boy. Album na babar ezobeta na baboîte ezobeta na ba réseaux sociaux ezobeta so tali ba nombre de vie ezomata du jour au jour sikoyo album esimbité. Dadi Moula, lelo ton ozota la ba album e bimo ezobinisa. Est-ce que watazana kati? Mais il y a numéro 1 album Oezo Binisa. Qui numéro 1? C'est Rumba Nini, il est qui Rumba Nabiso. DDD. Pour ne pas citer BM. Rumba Nini, il est qui tout en noir. Rumba Nini, il est qui j'aime mon mari. Pourquoi générique tega Rumba? Parce que tout ba ebina minute yo Robino, azo beta wata film na générique. Parce que quand on parle de la musique, on voit que le générique c'est juste une chanson comme tout autre. Générique ya nzembot. Rumba eza nzembot. Nyonso eza balo yembo. Eza na mutu mususu chance ko sourire, générique na ebeti. Voilà. Et que part batu mususu balobi ke héritier ngaki ko comparer na Wera. Ya ngomoni mambo ebele simbité na album wana. Neti nini simbité yango ngana olinga koyeba.
nini esimbité. Émission nini héritier à l'école lobi na lingi na se comparer na wera. Ako se comparer na wera na nini. Ba yemba même voité. Baza même taille. Le roi de la forêt a big boss. Baza ndenge moroté na makambutu. Monisco groupe ya Batouana. Bangonde ba lo album esimbité. Vous pas nini, vous pas batuni parce que batu belé bébé album hérité. Kumbi na biso, ozala na kin. Est-ce que héritier à Lucas se comparé à le roi de la forêt? Pardon, Limbisanga na posé ta question. Ce que répondre nga débat siko ebandia. Biso to so la marambo to zo pas ba téléspectateurs, to zo zo ba public. Siko comme étant expert na musala oyo. Po yo ebi. Okoyo ko zo wana te. Tango zui yango fo ya siko o raffiner yango. Après oye. L'homme de la rue a Messana Koulouba n'importe quoi. Nous on fait allusion à personne, nous on fait allusion à notre album Retirada O. Quand Retirada O va toi le simbité yango et juste biso contrat na est. Quand album mo balobi est simbité yango siko to linga sikoyo tozonga lisusu est. Et puis quoi ba est. Et bon to ando kindangola binoka angola. Ba bien ngolé melabino. Angolé melabino salwana na bo 5 mona wa do tala biso ba yeba be melabino mabe. Ko saote. Izana batute ba beta angola ndenge biso to beta. Pe ndenge ba yamba biso. Bino beta rolega wera. Yo lo baka wera po wana. Non. Beta rolega Fabregas na Angola. Changer. Tuna bato ba na Angola ba webisao. Maramula timu wa tisala. Biso kenda 2 fois sans album. 2 fois Angola. Héritier na carrière na yende bobenga carrière d'honneur. Est-ce qu'à côté déjà na rail ndenge ba Fabregas ba ali ndenge ba Ferrego la ba ali. Héritier à côté sans album kutu. Alobi na ndenge ya leadership. Est-ce qu'à côté déjà na rail? Et toi tu penses que tout le monde est leader? Et c'est qui d'abord un leader? Il y a d'autres personnes, bah, président, bah, groupe, bah, leader. Nga kutu dadi moula na l'équipe bango na ki leadership. Ah, dadi moula. Ozana orchestre te, ozana simérité, olo ba neti olegi neti to ba to chelo olegi neti mutulwa robino. Pour na orchestre. Kumbi. Biso tout ozana na wingate. Oh. Na elo peut-être ça là que pour naïmbarati. Nga so nazala chanteur na wenge musique à maison mais na leki belé. On a nini. Mais na leki bango na tout. Na nini dadi moula na nini. Izaka te toto solaka te na bandenge moko boye toto minimizaka te. Biso to uta wenge. Eza na ba chanteur ebele lelo ba koma ba leader ba kutanga na wenge. Neti nani. Ebele pour ne pas citer ba kombo na bango. Ba kutanga dadi moula na wenge. Bino kutona wenge. Fabregas kutona wenge. Tendre bango micro poser bango ba question nga na olo ba siko. Ba olo bana. Tendre bango micro. Ebele misu ba ya ba longwe ba tikinga. Lelo to tanga. Nga na wenge wana. Na peya ba car avant ebele bazao. Ebele nga car liboso na somba na wenge za Jeep ML. Ebele tuzana bango na we kotisa ranki na rosakana te chipo. Eko kotisa kaka rankin bakoloba na bango kaka pe biloba loba. Po izalanga. Tu comprends? Ebele lelo bazui pema asombi car po akomi orchestre na ye. Dadi mula peri sozana car te omoni ke osongi sima. Oza moins informé bi kena uta osala accident. Na yebi ko sala ke accident. Car ipanzana oyebi. Mais base la pipi en vite ya. Masolo kuta ba carte ko ya rasute non ba car ba nini te. Mais son na lobby yango pour comprendre que kozala leader ne veut pas dire que faut ozala président et orchestre. Est-ce que yoro loba que papa na biso
Kiambukuta Joski aza leader te neni aza leader te po asala orchestre te aza leader te yoko loba ke Papi Kakol aza leader te. Être un leader ne veut pas dire qu'il faut à la président et orchestre te. Hérité Watanabe azala na wenge musique maison mère azala leader te. Parce que wenge musique maison mère azala orchestre ya ba leader. Leader biso to lobela wa Dadi Mula ezaki leader oyo ya muto aza na orchestre. Siko koloba ki leader te. Loba président et orchestre. Koloba leader te. Bato ba message obenga mo ba leader. To longola ignorance wana siko. Ignorance wana fo elongwa. Ngana leader nga. Dadi Mula. Dadi Mula leader ani. Quand je parle, les gens exécutent. Et quand on appelle ça un mot d'ordre, batu balanda. Obi ngana loba, les jeunes doivent soutenir les jeunes. Les loba jeunes balamuka. Y'a kumbi. To ignora makambuté. To ignora makambuté. Nga telemela makambo belé nga lelo. Na pesa devoir na ba porte-parole à Lobaka, il faut bozongi l'antique. Et belé bazong antique. C'est juste un mot d'ordre. Et puis partout à exécutant. C'est là où tu vas comprendre la force Yamuto. Yango nga soki nga sali orchestre lelo. Na leke belé baza on a succès. Pe na leka bango na makambo. Musique ya pasi ya Dadi Mula. Musique ya pasi mais tout ça là ngo lelo na 40e année na milieu musical. Voilà. Par Dadi Mula ngalo bana bisoni ke kala toto sala orchestre tonné. Nga kutu loin de la nga funa zonga bureau. Na diplôme à licence, funa zonga ndé bureau. Musique ya rara moi tour. Moi tour te musique eza na yaki ko lakisa batuke. Tout le monde a de la place na kata musique. Dans le temps jadis les gens disaient ah ba musicien ba voyou. Ah soko tambola na ba musicien ko za la fumeur du chanvre. Batanga te. Nga sikuna ninga na longo l'équivoque. Wana moni ba vient na biso ba Roger Ngandu ba King Tequila, ba yaka na style ya ki bourgeoisie. Ya français na katanduli. Mais bango basala pe ba étudiant tout. Mais ba rêver ça qui étudie na bango pa ba tout. Mais ngata on a yé na bité il faut na rêver ça yango. Na rêver ça qui na za étudiant. Na rêver ça qui na su diplôme. Pour na so diplôme na wingé. Et puis ça bien. Lelo les gens intello. Et ça là nga bien. Tozonga na mambo hérité Watanabe parce que base nde yango wana. Lelo soto tanga jibempia na Weranson Félix Wazekwa to Kiti Ferregola Fali Pupa Migo bando cha Fabregas mérité ba otangete. Yo muto otangete. Batu nyonso ba imam na lobati. Siko lelo. Babina na comité à travailler. Les 10 artistes oyo baza nominé na Kora. Bato ba générique comme on y bango. Obi na Congo toi combien? Kora ba banga ngo lisusu. Mais ça édition na biso te ba congolais. C'est une Kora lora ndula award ya bandeko na biso Marius Amung. Sikoyo yo lingi yo diminuer ndula award. Na diminuer na beza ndenge moko na ndula award Kora. Sikoyo musicien moko ivoirien bazala peut-être 100, so bazuka à 2, to 3. C'est que bangonde bazo ça la rage na kata Côte d'Ivoire. Donc soki lelo Kora Zanet Ndula Award, bazu héritier, c'est qu'il est parmi ceux qui embrouillent la situation à Kin. Vous confirmez sur l'élo. Il faut Zini Kumbi na biso to ndima kabatu. C'est ça le mal la biso ba congolais. Bolingue héritier de solo likolo bobo ndima, il était un bon chanteur, il faisait bien son travail, retira de souk un album. Tout le monde va balobi bongo pour na retirada. Koloberita loba na TV yango te bat ba mona. Il a raison, Koloba Loba, il a raison. S'il les lois continuer Koloba parce que c'est un album Oyo et Tikala Rosala na Congo te. Oyo ko ignorer retirada. Musicien nini a longo orchestre moko boye, a yé na orchestre na ya sali banzembo, neti o héritier sali na retirada. A beti musique ya boye. A tourner ba clip ya boye. Ah, foutendi maraba tout. A sali Oyo héritier sali. Kumbi, héritier Longwe. 2 mois après Abandi ba voyage sans album. Artiste congolais ni na sala bongo déjà. Nani. Ano betara banzembo maison mère. La maison mère te banzembo na yé. La maison mère neni. 3 ans là on a maison mère na robeta so 4. 4 ans.
4 temps. Si que ça doit que toi n'ango 3. Obi que 3 chansons n'ango ben da biso ben na disque na nini mobimba. Moula, moutaye pena 0 R. 4 na 3 chansons. To so banzembo vient na biso Blaise Boula to beti ango. To ju banzembo vient na biso Adolphe. Taya tata to beti ango. To ju nzembo ya Gino Mabialo. Aimbela vient na biso Willy Likai. Les grands Mouscadors en direct des USA à beti ango. To ju nzembo ya ba Christian Mabanga. To beti ango ya banzembo wengeti. À cause de banzembo Flamme Kapa, les grands solistes. To beti ango ya banzembo wengeti. Mais ce qui est là les amis. Héritier Watana basala 3 chansons et 4 chansons te na wenge musique à maison mère. Oyebi après intervention rapide. Wenge musique à maison mère basala ki album mo babenga ki yango ni remix. Burkina Faso mutabeta. Le roi de la forêt loba mo paya soki alongwa kana nyoso. Ayebisa ki Bill alobango. Vous comprenez? Donc ceux qui mutu alongwe locataire tango alongwa na biloko ne nyoso. Soki aye nango na ndako asika oloba non eza biloko azala nango na ndako okuna. Parlons ngoloba nini wata kena na banzembo na nyonso. Po eza ye et puis maison mère ba obetara ngo te. Isa banzembo na fois kende nango. Est-ce que vous confirmez biso que héritier Watana ba dictateur? O kaka wata lobi yango wana. Oh, Wata sera lobby. Attends, ça même ingénieur dans le studio. T'es ingénieur boye, t'es boye. Il y a bon temps. Et bon, on s'en a bisoni. Bureau, nous va parler de bon artiste. Ce qu'on a été. Ngande te sikolo. Ngate. Nga des fois on a patron nga bureau bolingi ko fina maka mususu ya ko fina te. Net makamunini yo net bureau e fina. Ebele nini loba na to fina to. Ponga pena na kati. Fino na maison mère na bureau. Parce que maison mère ezala ki ko fina te ezala 12. Ba mona tonto en vitesse. To beta na biso masolo maison mère te pour wana ya nango le passé. Na pega exemple. Voilà. Donc l'expérience m'a rendu sage. Aujourd'hui je suis sage. Aujourd'hui, je suis en train de construire ma nouvelle maison. La preuve en est tous en Francis Dibaya. Liberté d'expression. Allez, Caribou, variété au monde arrête. Mais ce que je porte-parole et orchestre, moi en hôtel, mais ça m'a Caribou, habité. Yo, les gars, bon, on a orchestre, or, Bissosiko, c'est une musique intelligente, avec de nouvelles visions. Donc, il faut tous avoir une vision, monsieur Sika. La musique, nous sommes intelligente, ou héritier, nous sommes intelligents. Il y a Bisson d'intelligente, il y a Bisson intelligente. Oh, il y a Bango, Bande, Robeta, to éviter, juger quand on est juger. Mais il y a Bisson d'en faire la musique intelligente. Pas retenir un album, pas retenir un album, où il y a une facette, parce que quand on reçoit héritier, on reçoit les belés les sous. Expliquer parce que vous avez un directeur en marketing, vous avez un poste n'est pas wata. Album on va retenir nini. Album moi yo changer ma cambo belé la musique. Premièrement, il y a que la musique n'est pas de l'impolitesse. La musique c'est un art. Et de deux, il y a que ça bolingo parce que so yo qui va thème au wata exploiter, ils a plus l'amour. Aimez-nous les uns les autres. Et de deux, alingi siko encourager les jeunes que vous n'avez pas droit à rouler la kaka. Vous avez droit à côté téléma, ya ko koma na suka ya ambition na bino. Bon meka ba ambition na bino eko simba. Donc voilà. Merci beaucoup. Tika topé sambote na Pierre Ngombo, El Picasso et pourquoi pas na batu nyonso oyo balingaka émission oyo. Merci. Dans mon boss Francine Ngembe, la femme en haute qualité, autrement dit phrase correcte, Baki c'est la crème fraîche. Toujours continue l'émission Nabiso. Les lots tout le monde a eu Fabrigaz, a mis cet album, à qui non la Zamba représenté Batutu, a présenté ex-président nae pour pas voir mon kako soit au bakolo balobaka. Est-ce que héritier bat basé la yango? Bat basé la yango que héritier par Oyara pa Wera président tal album yango yo. Na ebité bino boire na bureau parce que yo lingini
Toute une question. C'est une très belle initiative de la part Yafa. Donc, Nazala ina écoute lobby. Donc, voilà. Après ça, il y a un cadeau pour l'anniversaire. Pour l'anniversaire, il y a les 10. Tout ça qui journée Mobimana Fabrice Cheye n'a pas. Une très belle initiative. Donc, voilà. C'est la Pewata. Ils ont 12. Bon, ok, Nabinote. Pour les moussous Yakim pour Yafinga hérité. To pour les moussous, Baboua et la Wata. Yakim pour Yaza Yaya héritier. Voilà. To mata to kita to finga na to bomana. Héritier watana bena Yanki baebani baza ba frère. On a toute une question. To go finga te et go rattraper biso ka po bana na biso. Ba otala ba image wana. Est-ce que fa les albums à Liboso et Oyo a Kekotikela le roi de la forêt. C'est son 4e album, bien sûr. C'est la 4e. C'est la pas ta 2e, ta 3e, ta 4e, ma bête. Ah, Pamphile Lukoki, le chancelier de Bundes. Pamphile Lukoki. Lukoki a Pamphile. Voilà. Pamphile Lukoki, il y a Mpangi. Voilà donc. Mpangi na mono. Voilà. Ayebi ke to kendeka Glody Matabisi père aleke ba Moulasquin. Ayebi ke to ke na biso ka gotika. On comprend Gaëtan Makolo depuis les États-Unis ayebi ke un jour to ke na biso ka gotika. On n'est pas pressé, on ne peut pas faire les choses comme Fabrice Assali biso beto sala donc voilà. Bat ba retenir ni na passage non émission au dialogue des stars, bato batala Congo dialogue ba retenir ni. Album oyo eloko kotela mutu koleka raison ezate. Album Oyo et qu'on rattrapera Binoka Kata 5 mois après. Pour album Oyo, jusqu'à présent, on a condamné un côté qui toque au Saranate. Soukana disque. Album est bien. Bon, c'est l'album Nabino. Pardon, Boyo, album Nabino bien. Et le 10 février, dans 3 jours, le jour de mon anniversaire, bien sûr. Toko Kendepe. Ça fait un concert le 10 ans. On a tout ça, la Béatrice Hotel. Présentation officielle. Donc, on a tout au bas, on a poto, vient en Chama Sunda. Il y a maman Mireille Leta. Les 10 soins à Tourozalana yo awa. Donc, Makamboisa nango bien. Tozalazala. Voilà. Donc, Léon Mboma. Depuis Autriche. Côté Baya Jorgi Samba. Côté grand frère propre Moukouba Chabani. Donc, Tozala vraiment. Juntu. Bozala toujours à l'écoute. Boyoka disque Nabino album qui toko et Rosakanate. Donc, Obalinga Dadi Moula, anniversaire nanga le 10. Naebi ke Basoué Nabino au sala bien. Donc voilà, nous on n'est pas là pour faire allusion aux autres. Nous on travaille pour tout ça la team Wata et selon la team Wata, selon patron Nabisou héritier. Voilà. Bataille au moins 2 personnes, 3 personnes. 2 personnes, 3 personnes, Moukiet. 5 grâce. Maman Francine. Voilà, Colosite Nabiso. Maman Francine Ngembe, donc voilà. Nous avons la paix basoué na yo. Maman Francine, Bogo Bengana plus 243 89 98 00 332. Donc Sobo Bengi Bozo Dadi Moula. Nga vraiment bambote na nga na ke plus ko pesa Francis Kizaza. Francis Kizaza azana biso wana kin. Yé vraiment na pesi bambote. Motema ya maman Magi Moulongo. Donc le président Francis Kizaza, le cœur de maman Magi Moulongo, Bambo Théâtre, dans Robo Sanate vient d'Anga Jorgi Samba, depuis Autriche, dans Robo Sanate, Léon Mboma, dans Autriche, Moukouba Chabani, grand frère propre, depuis Autriche Kaka, Pamphile Lukoki, le chancelier de Bundes, la Pessie Mbote, Gaëtan Makolo, mon frère depuis les États-Unis, Bambo Théâtre vraiment. Papa Lekiaba Moulasquin, Glody Matabisi, la PC vraiment beauté. Ici, Azota Labiso, Bissika Azolanda Biso, na kopé Sambote na Beverly Umba, na kopé Salisusu Mbote, na Deborah Kaya, yé personne na Suède, Azota Labiso, ba Obalinga Dadi Moula, Biso, Totika qui monte Mamabe. Totika biloba loba totika ba comparaison biso totika ina biso na la team Wata na biso pour la team Wata na biso eza elengi
pe na timu wata na biso eza kitoko wapi ya kumbi na biso donc biso doit faire na biso allusion na mututé mon papa Christian Vemba le cœur de maman Chantal Vemba Mambote ya trop depuis Suisse wana papa wana vraiment zala na biso donc voilà. Merci beaucoup Dadi Moula. Tika biso beto pesa mbote na Pierrot Ngombo, El Picasso et pourquoi pas na Bijou Mbunga Papa Miel. Papa Miel. Beau très beau et pourquoi pas na Del Pierrot, pourquoi pas na batu tout balingaka Zini Kumi Domingos MP3 Mantouba MP3 la bakombo legi tellement ébélé au batin de la Rabiso. Merci na batuto bozota la biso à travers le monde. Merci na Betty Bouana Océan. Merci na Jorgi Samba les procureurs. Émission na dédié et pas inayo. Merci na batuto. Bobo Richard les bourgeois. Merci na yo. Merci na JSM pas de vidéo. Et pourquoi pas na Chico Deo le prêtre responsable. Merci na mon boss Francine Ngembe. Dadi Moula Ngobang Samuel Loko. Émission que Deborah Kembe Kaya depuis la Suède. Deborah Kembe Kaya depuis la Suède, donc il y a Massa Beverly Umba basola bien ma petite sœur wana, donc Deborah Kembe Kaya na Beverly Umba taille acoustique taille spandex na Beverly Umba Beverly Kumba donc na habité quoi émission que ma petite sœur wana na ma petite sœur ya palais ya tango donc basola bien Pamphile Lukoki chancelier de Bundes vous voyez qui est père vient nga Dodon Swadi et Lili Ankolo et Lili Anzakomba malgré to na biso na suka babi Migolo héritier zo finga Robino makasi yango bino makambo ngo bokenda ko jela ngo wapi vraiment mais to sala musala mona yoti donc to ana ba information est vrai. Robino c'est notre frère Mundibu mazo beta wata na générique au sarana ni bolo ba beta wata pour nini boboni siko ke wata za unité de mesure il y a musique na biso ya Congo voilà ba fanatique ne ba oloba ba téléspectateur ba tala biso on biso ke tiana no boy soki botangi kombo héritier te bozomona musique yango mona ba musicien ba komo sangana mipiku po ba attaquer Gogan moto na tembe me ba Gogan alobaki trop akoki pété on ba peka trop disque o ezana disque moko te leki ya biso net disque ni leki ya biso tangela nga kombo disque leki ya biso ya Fabrigas ba rumba danger na musika leki ya biso merci yana nisusu tina taino ga ya Fabrigas kaka leki ya biso danger kitoko merci beaucoup na bato batali biso boza batu oyo bolinga komeka donc voilà bino banani lobaka bien Dadi Moula ba journaliste boya na ba polémique mongo boye polémique de to solaka nde ezalaka album ya Maestro Fa esali combien de mois na marché sinon émission le 14 février notre 6 émission siko ya biso eza na combien de temps Maestro Fa boloba epeke 36 chansons album ezo kanate asali rien le loka biso to changer nazalanga méchant héritier te maintenant tunaka ba question oyo esa yote moni bato ba osala ba campagne na biso ba changer na bango langage ba changer fa inane lelo to mo fa danger mais to finga fa wat Dadi Moula yo finga ba tout point par rapport à ba porte-parole mususu je suis très bien éduqué en plus je suis un licencié yo mona ma licencié leka yo boye tout. Je suis pas là. Moi, je suis là comme étant leur professeur. Je suis là pour instruire Bango. Dans les temps, dans les jours à venir, tu verras que ma porte-parole wana baoloba, il y a zalaka modèle la biso. Merci beaucoup Torobi Nasuka, merci na Christian Tibango. Na leka bango tout. Na mayele na leka bango tout na makambo na mutu. Wana lobi yom to lobo leka bango to ngai. Yom to lobi. Ngate sangage. Les propos tennis s'engagent qu'est son auteur. congodialogue.com congodialogue.com